Saratola ye ye ye, Saramilito ye ye ye, Saratola ye ye, ye ye ye, Nancy ye 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 ye, Sarah. Bonjour, bonsoir, Nabalandinho Soya Saratola TV. Moi, la votre animatrice des émissions en ligne qui répond au nom de Saratola. Et lelo na émission na biso ya analysons tous ensemble à la découverte. Et tozalaki bongo donc tozalaki bongo na ville ya Kinshasa, na commune ya Gombe. Tolingi tolakisa bino ba image oyo ezolakisa ke Gombe eza na accès te, donc bato bakokota Gombe te, pas d'entrée pas de sortie. Donc tomekaki kotambola na mwa ba entrée nyonso to esalaka ke soko koti ya kobima Gombe, soko koti ya kobima Gombe, donc eza fermé, poids lourd fermé, 24 fermé, Willery fermé, nzela ya beau marché eza fermé, Kitambo magasin fermé. Donc na mwa bililingi oyo bozomona oyo ezoleka na awa, tomekaki mpe kotambola na bacommune wana nyonso oyo ezalaka voisin ya commune ya Gombe eza fermé. Donc na Gombe moya kokota eza te, sauf que basalaki ba batch moko na hôtel de ville et yi pare ezalaki gratuit, mais biso toyebi ke batch wana ezotekama $20 po ozala na accès ya kokota na commune ya Gombe. Donc so oza noka na batch na osombi yango $20 ato ano na maladi okota no na Gombe opesi no pe bato maladi kuna. Donc mais à part wana eza pe na ba policier oyo ekomi nango cop, parce que biso pe tozalaki wana bata makolo eza ke soki na butu okota ozomona ke policier azoyebi biso ke soko oye na butu oye ata na mwa moke na yo okota na yo po contrôle na kati eza te, contrôle eza kaka na ba entrée ba barrière. Donc eza nango cop. Donc si faut bato bazwa maladi so eza na Gombe bato bazwa na bango yango, parce que so oza no na batch na yo ya $20 okota no Gombe, so poza no na maladi longo ki opesa bata Gombe okota na yo. Donc na otikela bino temps bo tala ba image pe oyo ezoleka, bo tala et nazo informer bino déjà aujourd'hui à 14h30 na rozala na direct sur Facebook et na Facebook nanga Saran Kaba, na ozala direct na Facebook nanga Saran Kaba, na ozala bongo na Wayambo Bokechu o bato nyonso bayebi Bokechu kombata na mikili ya poto kuna, na ozala na ye en ligne na téléphone et tokomeka mpe kosolola mpona mambo etali confinement nde bakangi Gombe, toyebi te bazo désinfecter Gombe, point d'interrogation. Est-ce que Gombe nde mutu corona evandi na commune na Gombe, point d'interrogation. Bazo pesa bato ba vaccin na Gombe, point d'interrogation. Toyebi geza pe kaka na Gombe te, bakotambola tous les 26 communes. Donc natikela bino tambo tala ba image et tokutana na 14h30 na Saran Kaba sur Facebook. Donc compte Facebook nanga Saran Kaba, boya wana botinda ba demande bokotaka déjà avant to koma 14h30 to démarrer to solola na Wayambo Bokechu premier et akomeka pe ko dévoiler biso moi quelques secrets oya yebi to meka un peu ko comprendre pe sunga biso pe ba congolais. En tout cas, je vous dis merci. Je dis merci na batunios tour bolinganga. Merci na mobile nangai Diego Milito. Merci à toi héritier Kiaba Motema chéri. Oh, merci à toi Amelia Moeba ya Orlando Domingos, les couples. Heureux mariage à vous. Et un grand merci à Oscar Leta, hyper comptable na Mushinda. Un grand merci à Jenny Beta, l'industriel Monsieur Pembe. Je dis un grand merci à Yann Laurent Sokoko, balobi le grand mécène. FAPK Toiso la Iso, Bokulaka. Un grand merci à toi et je dis un grand merci à Papa Charles Tamboui. Un grand merci à toi aussi, la sponsor officielle Michelina Store Boutique Nemushinda, Maman Michelina Zuka. Un grand merci à toi, Viegi Roger Matondo. Un grand merci à toi,
Un grand merci à toi, Fiston Bulldozer. Et on se retrouve à la prochaine émission. Au revoir. Ciao. Bonjour, bonsoir. Nabalandinho Soya Sarah Tola TV. Moi, la votre animatrice des émissions en ligne qui répond au nom de Sarah Tola. Et lelo na émission nabiso ya analysons tous ensemble à la découverte. Et tozalaki bongo donc tozalaki bongo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Tolingi tolakisa bino ba image oyo ezolakisa ke Gombe eza na accès te, donc bato bakokota Gombe te, pas d'entrée pas de sortie. Donc tomekaki kotambola na mwa ba entrée nyonso esalaka ke soko okoti ya kobima Gombe, soko okoti ya kobima Gombe, donc eza fermé, poids lourd fermé, 24 fermé, Willery fermé, nzela ya beau marché eza fermé, kitambo magasin fermé. Donc na mwa bililingi oyo bozomona oyo ezoleka na awa tomekaki mpe kotambola na bacommune wana nyonso oyo ezalaka voisin ya commune ya Gombe eza fermé. Donc na Gombe moya kokota eza te, sauf que basalaki ba batch moko na hôtel de ville et y pare ezalaki gratuit, mais biso toyebi ke batch wana ezotekama $20 po ozala na accès ya kokota na commune ya Gombe. Donc so oza noka na batch na osombi yango $20 atoa no na maladi okota no na Gombe opesi no mpe bato maladi kuna. Donc mais à part wana eza pe na bapolisi oyo ekomi nango cope parce que biso mpe tozalaki wana bata makolo eza ke soki na butu okota ozomona epolisi azoyebi soki soko oye na butu oye ata na mwa moke na yo okota na yo po contrôle na kati eza te, contrôle eza kaka na baentra babarrière. Donc eza nango cope. Donc si fo bato bazwa maladi soki eza na Gombe bato bazwa na bango yango parce que so oza no na batch na oyo ya $20 okota no Gombe, so po oza no na maladi longo oki opesa bato ya Gombe okota na yo. Donc naotikela bino temps botalatala ba image pe oyo ezoleka, botalatala et nazo informer bino déjà aujourd'hui à 14h30 nakozala na direct sur Facebook et na Facebook nanga Saran Kaba, nakozala na direct na Facebook nanga Saran Kaba, nakozala bongo na Wayambo Bokechu oyo bato nyonso tu bayebi Bokechu kombata na mikili ya poto kuna, nakozala na ye en ligne na telefone et tokomeka mpe kosolola mais mpona makambo etali confinement nde bakangi Gombe toyebi te bazo désinfecter Gombe point d'interrogation. Est-ce que Gombe nde mutu corona evandi na commune ya Gombe point d'interrogation. Bazopesa bato ba vaccin na Gombe point d'interrogation. Toyoki eza pe kaka na Gombe te, bakotambola tous les 26 communes. Donc natikela bino ntambo tala ba image et tokutana na 14h30 na Saran Kaba sur Facebook. Donc compte Facebook nanga Saran Kaba boya wana botinda ba demande bokotaka déjà avant tokoma 14h30 to démarrer to solola na Wayambo Bokechu premier et akomeka pe ko dévoiler biso moi quelques secrets oyo ayebi to meka un peu ko comprendre pe sunga biso pe ba congolais. En tout cas, je vous dis merci. Je dis merci na batu nyonso tu bolinganga. Merci na mobile nangai Diego Milito. Merci à toi héritier Kiaba Motema chéri. Oh, merci à toi Amelia Moeba ya Orlando Domingos, les couples. Heureux mariage à vous. Et un grand merci à Oscar Leta, hyper comptable na Mushinda. Un grand merci à Jenny Beta, l'industriel Mansia Pembe. Je dis un grand merci à Yann Laurent Sokoko, Balobi le grand mécène. FAPK Toiso la Iso, Bokulaka. Un grand merci à toi. Et je dis un grand merci à Papa Charles Tamboui. Un grand merci à toi aussi, la sponsor officielle Michelina Store Boutique Namushinda, Maman Michelina Zuka. Un grand merci à toi, Viegi Roger Matondo. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi, Fiston Bulldozer. Et on se retrouve à la prochaine émission. Au revoir. Ciao.
Bonjour, bonsoir, Nabalandinho, Soya Sarah Tola TV. Moi, la votre animatrice des émissions en ligne qui répond au nom de Sarah Tola. Et lelo na émission na biso ya analysons tous ensemble à la découverte. Et tozala ki bongo donc tozala ki bongo na ville ya Kinshasa, na commune ya Gombe. Tolingi tolakisa bino ba image oyo ezolakisa ke Gombe eza na accès te, donc bato bakokota Gombe te, pas d'entrée pas de sortie. Donc tomekaki kotambola na mwa ba entrée nyonso to esalaka ke soko okoti ya kobima Gombe, soko okoti ya kobima Gombe, donc eza fermé, poids lourd fermé, 24 fermé, Willery fermé, nzela ya beau marché eza fermé, Kitambo magasin fermé. Donc na mwa bililingi oyo bozomona oyo ezoleka na awa, tomekaki mpe kotambola na bacommune wana nyonso oyo ezalaka voisin ya commune ya Gombe eza fermé. Donc na Gombe moya kokota eza te, sauf que basalaki ba batch moko na hôtel de ville et yi pare ezalaki gratuit, mais biso toyebi ke batch wana ezotekama $20 po ozala na accès ya kokota na commune ya Gombe. Donc so oza noka na batch na osombi yango $20 ato ano na maladi okota no na Gombe opesi no pe bato maladi kuna. Donc mais à part wana eza pe na ba policier oyo ekomi nango cop, parce que biso pe tozalaki wana bata makolo eza ke soki na butu okota ozomona ke policier azoyebi biso ke soko oye na butu oye ata na mwa moke na yo okota na yo po contrôle na kati eza te, contrôle eza kaka na ba entrée ba barrière. Donc eza nango cop. Donc si faut bato bazwa maladi so eza na Gombe bato bazwa na bango yango, parce que so ozano na batch na yo ya $20 okota no Gombe, so po ozano na maladi longo ki opesa bata Gombe okota na yo. Donc na otikela bino temps bo tala ba image pe oyo ezoleka, bo tala et nazo informer bino déjà aujourd'hui à 14h30 na rozana direct sur Facebook et na Facebook nanga Saran Kaba, na rozana direct na Facebook nanga Saran Kaba, na rozala bongo na Wayambo Bokechu o batu nyonso tu bayebi Bokechu combattant na mikili ya poto kuna, na rozala na ye en ligne na téléphone et tokomeka mpe kosolola. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.